Maman Niki aza nango pona mwana loko lingaki papa bino peut-être aza même motema siko na mona nini Maniki aza siko mwasa mosaka moso Maniki ala mwasa mosaka na boma Davido na P-Square je jure mitala ko biso kina zalaki ata mwana ya Maniki nde peut-être makambo nangeza mosaka Petit Prince a petit compétition mondiale so mona Maniki te moso na moni Maniki na yokamba mo mawa pour ni mère oyo azara mwasa mosaka te yo loko mituna ka yangwana biso micro abiki fallait asimi micro place à vera mbavina baye batani so inga azalaka prince mais na leka Robinho nanenga mabete ken pe na mosaka da papa na ngana lingaka mingi so otali londo otali koloba otali façon c'est lui na incarna yi mais pour na ngezala ke obi na spiritualité bolimbisanga na fongo la parenthèse okobota mwana mamko na Blana, il est mon père. Chez nous, les Babantou, papa est sacré. Nous avons la réserve belé à Olobamaramae. Mais ce moment, on a Olobaboué. C'est parce que nous avons racheté une indépendance spirituelle. Pour physique, si nous avons parlé 19 ans. On comprend, mais si nous avons racheté une indépendance spirituelle, nous avons dit que mission à Ken. Après, il y a l'obsession Ken. Après, la mission à Papi Mboma. Papi Mboma. Après, la mission à Nani. C'est normal qu'on a racheté. Kimberly, oza très chaponanga, dadi. Diamoyo, bate kakate. Écoute mon chéri, pour l'imono, dadi, comme il s'en a qui, wele wele. Alda! Epazuga! Epazuga! Quel piano! Quel piano! Quel piano! Nathalie Makope! Vers 9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon cata avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Busver91 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Busver91 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Busver91 aussi. Voilà, merci Mana Congo, merci Bande Retour Hollande Bisso partout à travers le monde. Plaisir est vraiment belé à retrouver Bino vraiment devant ma poste téléviseur na Bino. Donc il est là vraiment et ça jour Yamawa jour Oyo vraiment touti ko bungisa ndeko na biso ya munene na kati ya wenge muzika maison mère. En tout cas ba fanatique nyonso tu ya wenge muzika maison mère to souhaiter bino d'abord ba condoléances ndenge bauti ko bungisa ADT Yakim Pouyi o azalaki ya na biso vraiment ADT Yakim Pouyi o to mesana ko swana to mesana ko discuter to mesana ko komana en tout cas ADT Yakim Pouyi que sona mi repose un peu to za vraiment na mawa ya ko bungisa moko parce que moni lelo air polémique ezalaka to sepelaka air to swana ke ko ka sango vraiment ya pasi boye sala ka pena bien te. Venanga Jimmy Belau, venanga Luizo Mbata, Patrick Mayangi, Richard Amelel International, venanga Carlos Itabasu, nabi ke boza vraiment ebele, boza touché, pasi na mitema, mawa na mitema, mais liweza nango loya nati, liweza nzela mutu nyonso. Donc ADT akei, lobi kozala petu ya moko na biso, donc liweza nango nzela ka mutu nyonso ndenge na otolo. Alors nazana mwana mosaka Blana Oazali pe artiste et musicien. Abengi ngai depuis 7 h du matin lobi en tout cas Ken Piana lelo ifona loba. Nazana souci depuis nazu message à ADT Yakim Pouyi.
naza déranger makasi nalobaki blanc il faut to sala kaka émission parce que baartiste balelaka toujours na loyembo blanc na boni mokolo nakokufa ngai komota miziki arete kokanisa kaka wengewe tiki mokolo nakokufa bien merci Ken Piana oyo oza journaliste moko monene na kati ya mboka oyo moto aleki na visibilité aza te voilà je confirme donc na mawa oyo nazwaki décision na koleka tvt ti disque na nga sanso ekobima me nayaki na choix te ADT tala kaka aza moko ya bacollègue ya père nanga Mosaka oyo bazali kopartage na ye mama musique malgré barankine nayaki censé na partage mawa wana na internet na tv partout oyo communication ekoleka blanc na oyebi ke esalinga plaisir à trop odérange nga depuis 7 heures danger oyebi ke telefone na nga malgré nazali na baoccupation na nga ebele mais ozobenga kaka vie nga lelo kaka eloko ni shoki wana etouche makasi boye pourquoi choc wana etouche nga makasi parce que je suis l'un de fils ya bato baza na administration ya musique congolaise pour wenye maison mère zongo le roi Barça Real joueur BCBG le rôle à Real Barça mon père travaille na BCBG l'un de ses collègues dans la maison mère au bateau dans la tiraillement grave dernièrement en mamba banet les autres à zongisi am na epanzambe donc na moi le roi qui na père de Mosaka voilà donc pas siwana ya donc pour ADT toi na place moroté to futa sou billet to ke mona so to kufite voilà donc pas ça qui na moi déranger so qui na lobby na TVT donc na mona le roi na ça la péché monumental quoi bato musu bakobule balobi ozosepela peut-être na liwa ya ADT par rapport ndenge baguerre ezalaka père na bino voyageaka te bango sikoyo batambolaka monde entier makambo yango peut-être bato bajuge peut-être blanc na oleka msu mpona kocola mpona nini msu mo bakanda bozalaka nango père atamboli tro te bango batambola tro okoexplike bato wana nini bon balobaka mabe ya moto akufa te mais surtout tokosala retro moke na histoire oyebi ke donc paix à son âme le vieux king le professeur Emenea professeur aba deuxiémiste balaika ade na pepe kali ba pesa cours ya deuxième voix alors na se souvenir jour akufaka nazaki étonné ya romona papa chéri Jibem Piana que je salue à passant aleka na TV a Emanzembo Emenea a partager mawana famille Emenea donc na comprendre que à part musique baba responsable baba na mode de vie mususu ils ont exposé na télé te exposé na télé za mara mususu ko sepela na munali wanet ya ADT à moins faux à sorcier mais na que sorcier même sorcier so ali maman na hier ala mukana tongo amoni badi balambaki na tongo to chaka esa te regretter père voilà donc na la choix te donc on partager mawa isa profondeur ya cœur na mais na assure même papa na Mosaka Blanchard place azali era yoka kiango na sipoye azana alarme facile donc na assure alelaki nde na ebeli donc matanga tout on a parlé mutalela rolega ya zate voilà alors kolela na bino ba artiste ezalaka na loyembo on improviser le biso nini to peso moi quelques minutes ya ba sœur Pauline Lumumba ba Holanda biso Adèle Djoko ba danger ba vie Jimmy Bela ou ba Richard Amele l'international en tout cas c'est l'infumu vraiment aux Holanda biso toza de cœur na bino c'est l'infumu oazalaki camarade ami team ya ADT ya Kimpo ya partir à France nayebi ke bozala tambola na ADT oya kufi azalaki pena cher epa na yo donc napesi yo vraiment bambote ebele place ozali zala na motema munene sele mfumu nayebi ke ADT apa makambo ya wenge bozalaki pena bakamarade blanc na Mosaka natikeli yo mwa quelques minutes toyoka omwalmuke Yesu sala pasi na motema nalalela ndenge nini ye ADT akei bana nyonso Kongo na mawa ye nalamoki na ntanga namoni maître wazaza bebengi blana po informe ye ADT akipuya akei yesalinga mpasi ye nalela chilo baga
bagadete ngara para muluba mlana zone la ye na walenga mawera sonne kotika baradata ki puitara paze ye après la mort la vie continue atiki famille na yemo bima ya travailler ki na wenge na matamara ya sama bima asina ki bagawe kokaki kokoze mona ye avant kutulelo tokake akufi. Voilà, merci beaucoup Blana. Bonne orchestre non. Orchestre zo qui est bien. Nga benga ngo pena orchestre te na benga ngo Ina de la Rie. Donc on est à Ina de la Rie, ça centre de formation bimisi bato belé autant musu bato baza ignorer. Orchestre ya massa na Fabrice bata la ba 4 5 musiciens ou ba autant na Ina de la Rie, ya Blana. Donc les lobé ba musu massa na Fabrice akoza yayat. Te na roza mukone pe ya 2 ans peut-être. Ya Fabrice soit ko sa âge na roza mukona 2 ans. C'est que yona héritier bokoza ba massa. Te héritier plus âgé que le Fabrice a été ba 4 à 5 ans. Héritier massa na biso ta. Héritier mon a 82. Donc héritier da yaya na 3 ans ba lobaka âge te na télé mais ada yaya. Et to tanga ba chic. Et to tanga ba chic. Héritier na ba sai na ba massa na musu ba kabana soki banani ba yimo pli na ba classe avancée ke biso. Baloba yo po bota na bu jeunesse. Moi non aliboso koza ba jini. Moi na liboso a 17 ans. 17 ans. On a 17 ans. Moi, ami balé. On a 11 ans. Il y a 11 ans. On a 9 ans. Voilà. 4e, Azana 4 ans. Voilà, il y a 4e, Azana 4 ans. Je pense, père a sepé la peine à Bakoko. Bon, on a aidé notre père. Père a boti, on a allé qui n'a moi aussi. Voilà, on a sarani à la blanche que je salais en passant. Donc, Robin avait père. Faut pas en 3 bancs dans la colonne. Donc, père a boti, on a 8 ans avant Misubaya. Parce qu'on a un risque. Lélo, famille peut décider de faire bon héritage autokende, tout partager. Surtout qu'il y a un père. Donc, il y a un bisodé. Donc, on a tapé dans la voiture, mon bouton qui n'est pas accidé, salami, race, na bisodé dans la famille. Et les moins. Donc, on a un choix de faire aider. Vous comprenez, on a construit un village Moroboy. On a aussi un salaté, donc on a un soda na le rôle là-bas. Donc, Kobo Tebele, c'est pas moi. Bon, nous avons déjà papa na bango comme on a ma vous impembele. Axel moi na zo combat père c'est moi. Ya père na bango ma vous impembele. Donc na ba kongo da koko liboso botama wa pesa ke kombo ya koko. Donc ba pesa na ma vous impembele ya botaki da ba 12. Non. Question ezali kaka ke non malgré olobi oede papa oboti bana mais tomonaka bana mpe bayaka congé mpa koko na bango te. Ah bon problème ezalaka ke eza soki nga mo père na bango nazwi no chance wana ya oyeba congé wana te bango mpe bazalaka patient bato misu eza na jeunesse akolaka na baesprit mobutu mais akomi ne mpe na baage moko boye akomi ne démocrate donc nazelaka mokovi na biso olongwa Zaïre akoma congolais donc akoma démocrate bazala na bango bien sikoyo esalaka plaisir ndenge okenda epa père oyaka par hasard chambre na yo babongisa yango très bien mais otikala kolala te est ce que esalaka plaisir bon. Bon, il y a pas si au monde en réalité na rolo ba mabe ya papa na télé te mais eloko esala nga tam su batami ki libolimbisa nga bata bangola bata Amérique par-ci par-là bola na wali ngolo ba mamba père na TV pourquoi linga koluke boité na luka vie ataba nombre de dans la luka plusieurs fois na ko content au terre roi étoile que tout ça dialogue moi comprendre des pensées nanga parce que dans incarnation vivant ba René Descartes ba Socrate ba Newton Isaac je suis philosophe vivant ndé na zabona on partage ba sagesse nanga ba te belé peut résoudre ba problème ba bala ba problème belé mais vieux na musique au juge par défaut na musique au traito là na musicien na tabalogue soana nenga zana voyou kaka ye nenga zana boye kaka mais après ça, on a tenté de faire une heure de temps. On a fait une heure de temps. On a préféré par intermédiaire. Voilà. Parce que dans le cas de Bama, ça n'est pas penser dans l'ai, mais le rôle de Bama, ça n'est pas crainte ou pas crainte. Oui, c'est un Congo, si vous avez vu Bama, ça n'est pas du tout comme ça. Donc, on a vraiment un message dans la panaille. Donc, on a une question que non, tu as une chambre na bino ezali, chambre na yo ezali, bachela onyo surtout
oyo bakosalela mwana mais depuis okenda wana olingaka koya te peut-être ofanda pembeni ya papa pourquoi bon parce que kolinga koya te c'est trop dire ezali na baage mo boye okorevendique mpe ovanda na yo na père mais baage yango sikoyo c'est le cas baage c'est le cas ta age to wana ngo eza baage bakristiano baotikela bale sikoyo na age kristiano baotikela bale aobuleki azonga pale ya papa na ye na mama na ye donc comprendre allez vite comprendre donc age aoréclame kokevanda na chambre wana c'est le cas donc naopréféré lokola azala na mwana na nga moko ndoi na ye peut-être azwa ndoi wana aremplace na place ya blana. Vous comprenez? Acheter na chambre, on a pour ça comme on a même comportement, pétuana dans le dictateur, dans la net yazala. Donc, acheter pétuana bafan nana le roi basala alliance na bango bazairo bane na ba vivara. Acheter et pour nga pena tant pis donc acheter au vanda wana et c'est le cas peut-être un jour le batam susto hérité en Afrique à la repère à dire pour hérité mais là un jour il y en a le vanda na et parler moi to partager ni to solani. Voilà, merci Blana. Alors pour te boucler dans la sijango père azo postulé oyoka ki lisolango bon on a informé na candidature ya papa na Mosaka on a félicité place Aline Audace Aju mais naza informé na Facebook pas na été Olobi naza informé na Facebook na mona on a site mo que Blana mon émission de to sala ba responsable basé belé bazolanda biso yokoloba ke non naza informé père azo postuler na Facebook wana imagine nini ozoluko bimisa père te soki tamsunga na ozala sujet au combattre candidature à père na ngana lingna nazala bongo te mais na lobby o eza vrai pour vérité na koloba lokuta atale ki vérité na beauté mais vérité tikali ka vérité voilà donc vérité eza que je suis informé mais na Facebook ndé na ndomo na ngona peut-être ba jemo na ba Facebook o mutu kinganda kufi mutu kinganda sa donc tolo ba oza informé na Facebook père atindela ki message na Facebook que non na poster non ngana père tout ça ba mité na Facebook tout ça ba mité na Facebook donc na mona ki on a site mo bona otanga kombote père alati moi de rappeler mon ba ino honorable mon pe na otanga kombote a ebani pe voilà on a eu de rappeler que mon père a embrassé carrière politique j'avais applaudi mais regret que bazena nota fan de ça lui-même azana mona na ya soda ya makasi le rôle en ngai dans Maurice américain le rôle en ngai parce que na kitambo otoza papa zana ba master na ye voilà ko akola na bango baza ba fier kande pe azana azana ba master na ye o akola na bango so ngape na la génération play na ba master na ngai génération na biso peut-être voilà ngai contribution na nga pa ba master na nga ikokai kosala ke et pour s'appeler likamo boye oyi po nini bakolo ba makambo na télé te po nini eza ya ko ignorer te kitamo mobimba ba yebi ke yena papa na ye penza ok yaki meilleur moment où tu ko changer pe image voilà ke ba yebi nde mo boye mais ba moni pe ke Blana clip mo boye le na TV à promotion ba député mais Blana chanter pour son père mais pour l'instant je peux pas le faire. Vous comprenez? Voilà. Je ne vais pas le faire parce que nous allons vivre avant 1960. Dans une indépendante dans la carrière. Or, penser mon père, mon papa chéri, je viens de la place à sa famille, il est commissaire millionnaire grâce à sa musique. Voilà. Donc, penser dans la vie, on a son père à côté qui est là, on peut passe. Parce que le rôle a commis près à côté carrière musicale, il y a la TV, il y a la musique. Alors, il y a un héritage. Voilà. Le rôle de un musicien, alors il y a un scène. Il y a un héritage. L'héritage, il y a un héritage. Il y a un parcelle, on a dit que Bamataba Kita, Combo Izalez Alate, un jour, on a un chef coutumier dans le comprendre. Mais, toi, petite sœur, où est-ce que tu as hérité kaka? Sauf pas si tu as hérité, mais on a 64 au Kabola kaka. Il faut bien Kabola attendre pour massacrer moko. Mais on a l'ingati qui est en place à ça, on a ébiqué. Blana oyo. Ceux qui n'ont pas papa dans la concert net à Ibrator. Journée on a la kuiti à Taranga meladrinité. Na concert à Ibrator. Na salakio la kuiti na niveau moko. Moni Ibrator. Concert année salakio plaisir. Oh Ibrator a embela papa chéri. Taranga komati libanda na kota concert wana mena boya okota.
pour na mona père na nga kota concert wana donc nayoka pasi moko za monumental moni Ibrator koyoka pasi neti yani Ibrator na ozonga non Ibrator Fabregas Omba voilà Padachi Petit Materazzi Guilhem Adova za ba poème bango tout biso nyonso ba musicien héritier oh biso tout on file de musicien héritier o héritier na orchestre mo za na pa wana héritier za la maison mère mais pour répéter na pe son nom a déto chokufa kanga biso pe dato répéter bina répétition ya blague té voilà donc préparation album o ebima o nous ndeto préparer yango voilà na roimbe la banzembo oyo man album o ya meto za rasute comprendre Kimberly nanga Kimberly oza très chaponanga dadi diamoyo bateka kate écoute mon chéri pour limono dadi comme sangaki wele bitanga so itopeki zengi donc eroya na album nga kama ti mana donc siko sepela quand même na vibrateur non ibwanga na to za problème té mais pas sanga gini masa wana vibrateur pas héritier ezalaki etam susu so mbonga transport epesa mafo ya pas blana po blana pesa bango parce que blana azaki professeur na bango mais père na ngai andimi ko honorer élève voilà na ngai na place na nga maître qui concert à Ibrator soit disant Ibrator piano comprendre Ibrator piano bari ko honorer Ibrator piano na showbiz voilà père baki ko honorer Ibrator piano na showbiz ça lenga pasi na bi oh de père na nga che Ibrator poa o ko taza élève nga za maître na ye mais père andimi ko cha Ibrator poa le ça la nga grand pasi à niveau moko boye taka na ya concert na ko ko tate de piano na ko tate donc ça la qui passe côté la Ibrator ndenge ba pesa ke ba a immortaliser peut-être papa chéri yo tali par rapport à valeur à talent aux ana ngona Ibrator ndenge bozala place moko yango sala ki au moins passe donc pas sanga ce que vous dit place ni ngakutunde les vrais pour la tangi na mongo ya BCBG vous comprendre atangi ba chiki na balara ba BCBG na kota hôpital na bima na ba BCBG na banenge moko boyi ba façon na lo ba c'est comme si on a papa no musaka c'est comme si coura pena et kendara pena moi bien té Votre moni promotion pe ya concert ngo mutasala ki ngo pe mingi eza père abota blanchard musala bisio eza erreur monumentale vieux au salaire erreur Ibrator so bonga bongisi famille na ye méritage na ngeza ya père voilà on pas Juna Jana na comme millionnaire te mais a commis le millionnaire grâce à Juna Games voilà eza erreur grave pour Ibrator na niveau ya oyo Ibrator chante jibem piano bravo na sepela ki mais na octave nini oya koma ki parce que jiba mtali kolo yo yembana ne loko moi papa chéri na sasa bako ti aka feuille de laurier masusu bako bakisaka kibe magie pasi na bolingo bati aka nini ye pona convaincre motema ya da bombole na mérité pardon nazala libéré et pamelinga isani mingi komo ya moto alingi na ite raison nini na inventé na mérité pardon nazala akite siko merci beaucoup Blana eloko nini sala peut-être au kota BCBGT bon en fait musique à Congo eza ba journal idée te musique à Congo bozo beza pe moi trop yo membre na ndole ambiaka na makambo konga na bi père na bino mema ba garçon belé ya même avenir na bino na bandundu belé bana ave sabwe belé mosaka kotsa bango belé ya belé kuto ebika wana na miso ebité na repération information na otanga ba kombo na bango te donc na mo na ngo ndireza ni donc na taka na grand-mère avadaye a luka forme likambo a comprendre ngote dans luka forme likambo a comprendre ngote ngana créer na indépendance ken piana vena ngai na créer indépendance ezake ngabla na osa carrière na ngai magamba père na ba BCBG na ye na biteke BCBG na magamba père na ba BCBG ngai nana combien de concerts on a livré papa Chirayate voilà. Alors, il y a pourquoi on a condamné papa chéri. Est-ce que père n'a pas excité papa chéri à concert? Mais il a excité papa chéri qui est concert à Ibrator. Oh, ça élève
na ba technique de chanter il a vibratoire a ba technique nanga Yamoto camarade de la ce sont mes techniques nga yemba yusundu tongo ba style wana on comprend mais ba préféra ba pesa vibratoire wana makambo coup de chapeau charge au meni master ya BCBG mais mangoti na suka kosala ba buzobo to mona ba masa musuya ba BCBG ba sala te charge Jésus qui na aussi na suka menga nazo sepelate do sala nga pasi makambo wana blana tozokende malembe tina suka émission naso papa na bino azo postuler to moni partout bazolobela la cha mosala kalate nakoloba nini la cha mosala kalate ba élection ekobanda awa ekosenga ba propagande. Est-ce que vous allez après peut-être beta ba place père na bino sa propagande. Bon, problème nga ezala boye. Ceux qui ont voté, ceux qui font voter, c'est que font voter si c'est vrai à la candidat. Pour dire si on a ndimi on te pour na yo ki on na monoko nete. Pas na nga directement que blanc na postuler na yo ki on te. Ceux qui ezala vrai. Akinda sala de candidature na ni to moni yango partout ba journaliste bazala ki. Nga na sala ki est-ce que mona ngai na sala ki te. Peut-être on s'intéresse à na magamba père na bino te. Non na moment oyo. Na moment oyo. Oyebi que so to zungi na politique. Peut-être te toucher politique, te zungi na politique. Jean-Pierre Bemba azalaki na opposition na rébellion. Son père azalaki na pouvoir na Kabila ba travailler. Mais fin de fin au moment papa na été na ba campagne ya Jean-Pierre Bemba en 2006 azala. Vous comprenez de ba luka ba terrain d'attente ba solo makambo. Mais moi je suis négligé na makambo etali ba candidature. Donc na mo sambela kutu lokwa na wenge na lia kité. Peut-être na politique na lia. Vous comprenez? On a venu dans la politique, mais pour nous, il y a une candidature. Bon, ma candidature, on a vu. Na wengi oliagite mais wengi ana ndozo témoigner que yango etangisi bino sel bino nyonso. Bon, omoni na koloba ni. Omoni makambo ya vie ezebele. Vous comprenez? Mamba vie ezebele. Mamba vie ezebele. Obi na wengi. Kana wengi wana wengi za centre épanouissement ba vie ba te belé. Voilà. Osa ba blague ite parmi ba histoire ya mboko oyo wenge blague ite ba diaspora belé ba tondani wana grâce à wenge. Voilà. Vous comprenez? Maintenant vous avez parmi ba diaspora wana. Est-ce que vous avez ba obina histoire wenge ba héritier. Lelo na mona ba diedi mana ba mikeli, na mona ba iso mobali, na mona ba pegi, na mona ba vena biso nani. Oh, pongo potier père na ngai leader to imba péché. Donc ba na ba mikeli. Qu'est-ce donc nini zangaka pour les longs pe blana na zo rata hiver. Na yo moi trop papa na l'église ça se wana pesa exemple peut-être bana ba sankara bana poto obi adeta tiki bana tuna poto exemple lingo pesa peut-être ta l'information pesa nga adeta tiki bana poto mote so zo ba bongo baksanga mawa na mawa na baba kselo mawande nini adete ya kufi atiki bana na ye na poto na madame ne pe atiki na poto siko e bakselo mawanini ngala c'est la code ya plus 243 donna na Kinshasa so ki adete atiki na poto bravo. Mais mon avis, aucun piano na websa yo. Mwana, moni proverbe mo zoloba, fourmi oyozo mona. La vie ou la mort na e ezo dépend na misapi na o. Vous comprenez? Père a le roi musapi, ngana le roi formé. Yenda ibe le roi saela ngai. Vous comprenez? So na mona comprendre c'est la ngata robata mana ngata libulu mo ba luka luka pa moni ngate. Mais vena so ibi ko roi ko sala pour orienter nyonso ngana za. Mais na le rôle mai mo ba canalisateur aluka se canaliser moko ta robeta masolo ba dete bana ba mikeli obige wenge eleki ba 10 ans ba 20 ans de succès au blanc na ba Kinshasa mais père ana capacité wana nyonso ozo comprendre mais ve souci na ngeza le roi tozora temps solo na pe na boete direct ba 1h30 minutes car mais pour ça na ngeza ve ti ozo kende politique tikelanga ndole ngala tikala na ndole. Non, mon abamani, s'il vous plaît. Non, mon abamani, Prince Babia. Ah, mais métier pas fallu. Non, non, mon abamani, été des filles, Prince Babia, non, tout le monde en a été. Voilà. Mais, venant à Babia, je crois à son nom, place à ça. T'as ça, il test dans le quartier latin. Babia. Babia. Voilà. Comprendre? T'as ça, il test dans le quartier latin. Yemba. Bamona Yemba. Lika mona ngai mama seke, kamona ngai mama seke le wawa. Yo, ça va solo na biso. On a besoin.
forcer les sous petit musique eza boy vieux wana maintenant namona mwana ngo boyete namona eka na émission namona manike aobunda amatie podium ya mutu roi champion du monde fallait Poupa champion du monde on soit champion du monde fallait Poupa champion du monde celle congolaise a qualifié la compétition mondiale fallait Poupa ozo comprendre o ayembina matsa Michael Jackson R. Kelly ayembana Bouba les célèbres européens ou aleki Bouba Zati mais amati podium ya mutu roi fallait obi combien de fois monde obi que R. Kelly est principal bien aza mi a fallait na Twitter na banini donc yo zo lo ba wana tout par rapport ya effort mama sali ngai na mona nga le rôle la BCBG na travers père nanga et rejetara nango makambo nanga pona na mona assistance ni ya mutuma ya BCBG na carrière musicale nanga po balingaka te mais balingaka ya Ibrator dans le roi balingaka nango ya Ibrator nga pene na bona ofana nanga na milukela ndaku nanga vie moko boye nde bato bango luka ba parrain na luki pe vie moko boye da motema maniki aza nango pona mwana ko ngaki papa bino peut-être aza même motema siko na mona nini maniki aza sko mwasa mosaka moso maniki ala mwasa mosaka na boma Davido na P-Square je jure potindi ko atindika prince wana moko prince wana o comprendre nango ezata msuma niki asuna mukilité voilà po soki nga te ozoloba biloko moko très capital so mbatindiki nga nde batindiki prince babia bo Robino oleka tomoni fali yaleki Robino na oyemba voilà prince wana leki Robino na oyemba voilà Robino la masa na boité o doit danger obina danger mais na chant prince wana leki Robino na timbre oyebina histoire ba ténor Babia c'est le deuxième meilleur ténoriste de charme après Carly. Donc hier on a qui maniki a ça l'effort il a convaincu qu'il fallait moi na matatil ko la podium tout le bajou angola la ki bien te na melaki kwiti makasi talaka na melaki kwiti na mukati lobby na 14h46 mais vu que maniki na père no ba yo kanate pour maniki ya mbona émission au moins est-ce que mamango mais père nanga le une émission le beli Ibrator piana akon important tala kara beauté à papa chéri na Ibrator mais andimi ko mbenga piana ko mi fingisa oyi pot benga o mi bolata koma mutu fo bozana batterie ponga na ba jibe tu benga na banzela ba pembe ba beauté ça ba charge moko boy est-ce que ozo créer ba problème te papa bino chaque émission zo komisa mutu yo awa oluko sala net ignorance te net ngana bona ninga mabeto bi so solo komba Ibrator en émission boy passe à alphabet à maboko pour je suis son professeur mais ngana apprendre bango technique de chanter vous comprenez mais ce que problème les amis vous avez un problème moninga ko on dit que vous avez un problème makasi ngako so mona manikete moso na moni manike yo kamba mo mawa pour ni mère oyo azara mwasa mosaka te yo loko mituna ka yangwana vous comprenez da yo te tolo ba suena yo peut-être na batalo za nango mitala ko biso ki nazalaki ata mwana ya manike nde peut-être makam nangeza musika petit prince a petit compétition mondiale ata bakoto na imita oyemina champion du monde plonde podium moko Masaba Kelly, Masaba Kenny, Masaba Jay-Z, Masaba Banaza, Masaba Bouba. En plus, il fallait dans l'occasion, il fallait promettre un single. Tara simbi sur micro avec il fallait simbi micro place à Vera Mbavina, baye batani. So inga zalaka prince mais na leka Robinho. So inga na ara prince. Non, bazo beti ce single pas fallait. Au moins si go coup de pouce net, il fallait so à côté makamne le roi qui résout Grèce. Vous comprenez? Donc nous on fait facile. Voilà. Pour fallait so dire ha. OK. Moi fallait dire ha. Si go manike ozo komisa yena perde mbutu koyoka na zate. Na yo on nga bana na boina nga mabete ken pe na mosaka da papa na nga linga mingi so otali londo otali koloba otali façon c'est lui na incarna yi mais pour nga ngezala ke. Oyebi na spiritualité bolimbisa nga na fongo la parenthèse. Okobota mwana mamuko na okobota mwana mais mwana ana za mukolo na papa ce sont pas des âges des autres différenciés qui yaya na qui leki les intérieurs en réalité chez l'homme c'est l'esprit maman bota Jésus Marie ana Jésus na mukolo na Marie Jésus existe avant le monde exister Marie ozam donc il existait déjà avant Moussakaza peut-être na mon ami et le ko kabula biso na ye eza
babloka ka richesse à vie. Oui, richesse à vie. Nzambe car Dieu était aimé le monde, il a donné son fils unique pour croire en lui, à okufata aux vie éternelle. Parce que Nzambe comprend que na famille ba Mosaka, le rôle de milliardaire to millionnaire à la raté. Na pesa est millionnaire, mais il a canalisé millionnaire on a pas l'objet pas à la riche. Mais ba ndokio ba mona yango, ba tche mutema libanga vers ngai pour ngana to dae ba pauvre. Yes quoi et ba ngote wana so ngolo parenthèse lobi makambo mwa makasi on se comprend vena nga Jimmy Bella wa Zolanda biso ve le zombata sœur Nathalie Neymar Prince Yaweli alors bato msope bazana na posa ko sunga yo ya ko ede yo na makambo zo sala mutu msusu alinga ede yo boy mais azana mwa ranki na papa abini moninga pena na boy bato tout ba na mikele boza par-ci par là na monde partout Baranki na père na ngai Italie papa na BCBG place ya Zala. On comprend ngai na blana il est mon père chez nous les babantou papa da sacré na la réserve belé on le ba makam na ye mais ce mona romo lo baboé ça parce que na racheté tam son indépendance mo spirituelle pour physique si na zo on a tika parler 19 ans yango on comprend mais ce na racheté indépendance mo spirituelle babiloko ezala ke asala ke mission na ken après ya lobisa su ken té asala ke mission na papi mboma a lobisa papi mboma asala ke mission na nani a lobisa nani so na romo ko na racheté ko na racheté ngondeni moninga pe blana na nena nga mabete le rôle aye bango bazui iprator piana na bango tam sunga pe na roma na ngabla na ipu pa oui na choite na bandango Lora ya kosaka na nonga na mona nzala mino na yo na kingo zomie ngai na kufelaka bomengo elingi nango ngai te kasi nzamba pesa nga selika beloko luti motu ya na la vie komo nango bolingo omemisa ngambo te ebimanga ya tambola ka lokole extraterrestre Lorenzo nanga kitoko blana kata ko na bule da showbiz omemisa ngambo blana chante fallait pour pendant boulot da showbiz ndenge ezala nana choite BCBG bakota na Mangate, bolimbisa ba fa BCBG partout na monde. Pour besoin vibrateur piano na bino o papa na yo sport yake mi chapo me misanga ngambo. Na songa na yo kango soni. Père na ngaki lobela concert à vibrateur. Donc il parle de mon élève à la télé. Bongo siko soki soule, soit sous la lande miso, soit Coco de Lasso. Balobi ba toza maso makambo lobo toza en considération. Parce que ça mwana na bango mwana mosaka zaneti mwana fali kolela na yo peut-être ko choquer pe babiwa fali babino ba peso siko honneur est-ce que on dit ma parce que babilo msusu peut-être o lo bango pe na sentiment te ko lo baba zo mokalo na kanda te to na mawate mais na yebisu pour ye bango banda lelo na ko kota te na za tendancier en réalité moi j'ai fait un ancien aussi à Bandal. Comprendre? Voilà. Ma famille na biso, famille ba père, ndamba ba famille wa Mosaka eza na Bandal. Mère na ngai a futeli mingi na Bandal. Nga bani musique na kitambo te. Bana kitambo bolimbisa nga bakale ba kolota banani na bani musique na Bandal. Voilà. Na Bandal wapi na Lubuzi. Na Maduda ba fali ba répéter na Lubuzi. Di cap la merveille champion du monde place Azali. Ba répéter na Lubuzi. Na zo ya répétition na bango. Ya ndeko ya so répétition 8h yo Cristiano, so répétition 8h yo ya 7h. Bavai na masane zagalo ya bani da koyemba no imanze mo John no makasi yo kitanga wana kintsasa oye soki omoni mwasa ko ngala lokola soleil ano mango trop nalobi ya c'est la blana émission papa chéri pe ya Rolanda biso papa chéri azavie ya Mosaka est-ce que vous reconnaissez que papa chéri azavie ya Mosaka peut-être makambo lo ba pe ko choquer pe papa chéri tant que vie na ye ungelo bani na yo bon. Bon, au moni maman qui vient patron à la HT. Donc papa chéri la vient Mosaka te ma papa na. Donc patron à la HT. Azavia Mosaka te na sasi. Papa na. Nabi azavia na yete na ndenge façon yo zolo bon. Donc pour la maman il y a patronage cause la patron, hein? Ils ont maman. Te na moni na lobby papa chéri azavia yo au intercalé. Pour intercaler c'est trop dit. Papa chéri camarade il y a elle pas zoya na Mosaka donc à la vie na ndenge ya kibanda na ndenge ndula papa na c'est comme ça. C'est que yo ngelo ba Mosaka za na ndenge age Mosaka za mukolo papa chéri. D'ailleurs pour za mukolo papa chéri age papa chéri nga na yebi na ngote. 51 ndenge ba auto fête anniversaire. Ah bon na yebi te. Age pas père na ngai fona tuna.
Vous comprenez? Donc, bongo zo douter dernier balobi papa Sheraza yaya ya Mosaka namoni au calé na maloba ngabote ngapina makambo BCBG esala nga pasi basola ba mona ba ibrato piana ngapina ni na boy na préparer blanc na ipupa na ngai peut-être blanc na chante fali bon voilà merci blanc na toka tara émission to ça la continuité jour mususu bambote repesana bambote na pesi na Papi Leroy formé la sous carte illimitée na Maroc près de HP masala ngai na Canada Hervé Lokusa, Jérémy Langi, na pesi champion cible mbote, maître Wazaya Nzambe, na pesi mbote place Azali, na pesi Angola, batunanga wa Barichi Pedro RL, na pesi ba Masebele bana Angola Barnado, na ba Brazzaville na ba Masebele na pesi pe bango ba mbote partout dans le monde, ba balinga blana, bo c'est l'ascension. Oyo ezobi makala mingi te na pesi le patron de Jaloux Prod Belilas. Finalement, on a eu trop. On a eu le gars sur le CPTV, Limbisangara, mais on a choisi parce que je me suis choqué. Donc, on a payé mbote, on a battu tout. On a basé l'ascension. Donc, toi, c'est l'opé la propagande de père. Peut-être que c'est la sortie officielle na Kitamboa. Ah, propagande de père, sortie officielle. Même si il y a orchestre, pour présenter biso orchestre na propagande, peut-être. Ce qui perd nangai, à l'okinga pour nabetelaye, concert nako. Boyate pour la père, mais il a conditionné. Conditionné, mon père, ce qu'il a fait pour Vibrator, il faut essayer la gangue fois 100 pe na télé. Pour ton la réciprocité, flèche à l'air accompagné na retour. Le rôle la flèche à l'air, et ça propagande naé, c'est qu'il y a retour et ça peut propagande na parce que à la parmi bateau. Pesa un numéro na yo, pesa son numéro na yo. Numéro na isa plus 243. 89 130 30 59 plus 243 89 130 30 59 au Jublan na Mosaka 89 130 30 30 89 130 30 59 59 voilà WhatsApp na c'est là 89 130 30 59 et c'est lui ouais yango 89 130 30 59. Ah, ok. Merci, Blana. Merci, mon vieux Jimmy Belaou, patron, millionnaire. Merci à Richard Amelin. Manik de John. Peut-être, c'est l'absence vocale. Répondez dans Manik de John. À Kansanet Okimae, de Payambao. N'importe Manik de John, Okimao, c'est trop dire. Mais. Boy écarter na ba ranking mo inutile blanc dans sa carrière na yi makamba ba la libre talaraka papa le monde tombola déjà liboko na limité aloba liberté donc mais blanc peut-être est-il le bino ba journaliste boza c'est ka prisonnier donc na la libre à la chanteur ou à Mbaka tara blanc na signer ba bloka ba pepe calé blanc na signer ba peut-être ba journaliste mususu ba banga ke na soki ba yambio papa na ko porter bango plainte papa exarayo. Alors, on a eu ça, les journalistes, on a boé. Ce qui est un peu plus rapide, c'est que vous permettez à perdre à l'obéla concert à Vibrator. Parce que Vibrator, c'est mon élève. Voilà. Ok, Blana, natika le micro, on est là, c'est le cas. Tika soka, vous quittez la tika na moi. Kasi mokona kobala na kwanza mbeli boso ya kobenisa biso sangwa lobaka boye. Mabala ni pour les meilleurs pour les pires. Tosangisi nzoto tokomi moto moko. Kasi mokola liwa nini tokomona kae. Menisa kosala sanduku se moto moko. Bapa kunda moko moko akotikala. Ata lelilo kola kufa. Kasi akolinga te bakunda e sanduku moko na molongani. Na ye. Mondala pesanga liberté. Nazala makasi mfona zuwa. Apesanga kasi wayonga na zui apesanga liberté natala magazine bo ayo redie mutambwe fidie sakala rishana sanga baladeti wana chakaka to pesibno ya sentiment to imbina nite champion du monde sportif na lingaka mannequin ngatala na match ba Messi te ba mondial ngatala mondial ba musicien seul musicien na compétition mondiale na Congo
c'est fallait pour l'héritier et l'incarnation valable de Papa Wemba. Pour place Papa Wemba qui n'a pas été comaraté, mais il y a comme donc mbote place vous allez vous avez na mosaka barang. Au son le bima be bolimbe sangai. Bope sanga concert na WhatsApp na nenga police peut-être na émission ya to bongisa. Mais ngana yebi na lobi simple vérité. Pas ta vérité aza vilain. Le côté qui est na beauté, vérité au tikala vérité. Vérité Jésus-Christ l'époque, il a qui vilain makasi, mais tikala vérité.